Mbote balandi Koba Plus lelo toye na émission ya sika oyo eza na titre Yakoloba Eza. Yakoloba Eza ebele parce que RDC Kinshasa mboka na biso eza na makambo ebele. Tant que makambo ekozala biso pe tokozala maloba Yakoloba. Yakoloba Eza lelo tokolobela mboka na biso avant indépendance et après indépendance mingi tokobeta sete na commune na biso isika tozali na kati ya Njili tokiti sur le terrain kokutana na bampaka kokutana na ba oyo ba koma liboso biso toyeba yango liboso biso tobotama awa bato oyo bayebi mukuwa nango penza bato bayebi musisa nango bato bamonaki makambo nyonso wana ezalaki kutu ata Njili te nde lelo plateau na biso soki cameraman na biso akoko fungola ngo bokomona na extrême gauche na biso tozali na papa Masamba ye azali parmi ba natif ya Njili ya kala aibi makambo ebele si la commune de Njili tozali na papa Makese oyo babengaka aussi père double ye pe a kosunga biso pona koyeba makambo biso bilenge to yebi penza mingi te pe tozali na droite na ngai tozali na papa Mbunga l'an 2000 ndenge bato ebele bayebi ye pe na extrême droite tozali na papa Kitoko magi qu'il a fait un petit déplacement beaucoup comprendre tozali penza na place moko ya en plein air na bato bayebi commune ya Njili malamu tozali na espace où ezali entre quartier 3 et quartier 4 référence na gauche na biso baro ebanaki mingi ezali vita imana bato baza musika o baza libanda mboka babunga image ya Njili réalité ya Njili yango yo bomoni toye penza na esprit ya bana Njili bazo bongisa mituka autour de nous bakapo eza kofungwama bokoto bazo beta ba marteau donc toza pena na esprit ya musala na kati ya tele ya bana Njili tozo pesa merci na bandeko ya attendre le Congo parce que bazali pe autour na biso bazali bato baza na ba ambition pona ko orienter ba jeune ya Njili parce que za musala na bango ezali objectif ya ONG na bango Asbel na bango yango ba kiti pe na source ko sala na biso émission oyo pona koyeba ko bénéficier na maele wana to moni pe ba jeune garçon jeune fille baza wana vraiment to sangisi ba génération nyonso ya Congo lelo poto kundo la mboka na biso to wuti wapi pe tozo kende wapi motu na liboso tozo tuna na bampaka na biso ezali est-ce que ba Belge balingaki biso? Oui, ba Belge balingaki biso parce que na ndenge batangisi biso na ndenge balakisi biso mokili yango ya Kisasa na ndenge toyebeli na ndenge tomoneli ba Belge penza bazalaki na posa na biso poto za la mayele pe toza na bwanya lokola bango na yango penza tina ke biso ba misusu to dumwa mayele o ba Belge balakisi biso koloba français kokoma kotanga yango na penza ke ba Belge tina ba dikena biso yango papa Makese est-ce que ba Belge balinga biso? Bon normalement ba Belge balinga biso non ba pourquoi balinga biso na sens nini omoni ta ba moni ba papa na biso ba komi ko bota ba mi bato ba ko bota bana misato bana mine baza ko foutre la vie ko foutre les qui passent ba doit qui idée makanisi ba pesa biso Njili ba section Njili ba section Njili ba pongo na Njili to somba ki angote so za na bana mi bale misato ba pesa le parcelle uzana ba pesa parcelle so tel pe ba pongo Njili nyoso ndenge zali na kata balabala za na terrain na kati on ke bana basaka na baba mine bana basaka na terrain na bango beta bale banzango makamu nyoso to wana le loka bien vraiment ba Belge ba kanisa ki pona batata en so yangwana papa Masamba oui minga kolobeza te poso totali bampaka onga na kuta liboso na ngai ponga za sima na bango bauto loba effectivement balingaki biso po moi mayele na bwanya o tozala ngo ni tete ba Belge tokoye kozala nango te yango wana tokoloba na mkuseke ba Belge en tout cas balingaki biso papa Kitoko bon pour nga penza en tout cas ba Belge balingaki biso po likambo ya civilisation peut-être ba on son ndenge nini mais ba mindele penza ba Belge ba civiliser biso so tali penza ba secteur mi l'éducation
na santé na organisation ko administratif bamindele mpenza babesi civilisaki biso kutu balingaki kutu ke tozwa indépendance na 2000 na soka 30 ans après peut-être so mpenza basaki ndenge wana tongo tozala nde toya lelo te mpo banga baforme biso très très bien yango nomoni nalinga natuna soki babelge balingaki biso na batémoignage oyo bino bozalaki bomonaki bango bovivaki na bango est-ce que indépendance ezalaki important? Bon, normalement, pour la comme indépendance, déjà, Congo, à l'époque, il a déjà été indépendant. Mais étant indépendant, on a dit que pour que Mondele akutaki biso déjà pour na kota na Congo, na makanisi déjà batumundu baye déjà kokoma, pe kotanga pe koyeba nzambe. Papa Makise, est-ce que c'est important l'indépendance? Bon, mon indépendance est important. Pour ça, développement en Boka. Tu vois que c'est à Batou, tu vas donc contribuer tu dois qu'il y ait indépendance na biso pe et matisation na makambo belé. Il faut ngula so pe na makambo to yeba kité. Indépendance c'est vraiment important na biso. Papa Massamba, est-ce que c'est important l'indépendance? Oui, indépendance c'est important dans sens ni. Même yo moko papa soki ozoko bokola mwana ozuye na adolescence ti akomi adulte mona sala asenga yo comme indépendant. Donc bamindele bayaki construire biso ko éduquer biso to monaki na niveau to komaki to ko pe ko sala makambo na biso biso moko yango monaki utilité indépendance sengale ba biso indépendance tout bana ko se débrouiller et si biso to suka ki to bana bakse mayela c'est que ça qui indépendant et ça qui bien. Mais si koyo tant on a zomona ke bozoloba que l'indépendance est quand même important. Mais quelque part bolobi sou que belge azalaki important. Papa Kitoko, au moins te botsa biso na confusion. Bon, pour nous penser indépendance, il y a une importance. Pour bamindele bagi coloniser biso. Bien que bagi dominer biso ta contact avec la civilisation, bamindele pe bazaki ba acte biso bazo opposé et qui peut bien te. Pour dominer biso. Mais tonto za l'Afrique du Sud, ne Mandela saki. Biso na bamindele to cohabiter. Pour pays na biso eza sori 2 345 km². Donc on senga ba capitaux, ba investissement. Donc fallait tout soit indépendant soit tête totale. Donc on to vivre quand même de ndelo na ba que 30 ans après bon si maintenant tout soit indépendance. Donc on to cohabiter na ba mndeli. Mais ça ko la nani moko inachevé. Ba mndeli ba ngaba former biso ta netelo vanyu moi. La université moko batu bauta ba Rwanda ba pays mingi Afrika wa bazoya ko former na Lovanio to akipe na ba hôpitaux ya minene wana batu bauta donc nemba que l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc Congo ndem tenga ko développer Afrique. Bon parce que tout ça ba ressources non sur toi. Imaginez ba former ba ingénieur, ba former ba médecin, ba former ba technicien Congo ngazande. Donc vraiment indépendance wana compte tenu kaka ndenge baki au maltraité au maltraité ba papa na biso ya ba moneka atoke na indépendance. Mais soki ba politicien na biso ba zaki lokwa Mandela to cohabiter na bango kaka indépendance mo total wana te zala kaka toke na bango ngaza mala. Donc nakoloba ke tozaki ce qu'on a problème mibale. Mboka eza organisé mais tozali dominé. Donc indépendance biso ezalaki pona ko benga na domination mais organisation ordre éthique. Si quoi indépendance sango le gende. Papa Makise. Bon, indépendance c'est que tu komaki na temps to komaki wana to mona ki ba maltraiter ba comment dire comme maltraiter biso. To 5 indépendance na biso. Peut-être comme to 5 indépendance na biso. Yo e kono za na âge na 60. À 60 ngata wana na so na bo santé na bien. Ba 10 ans. Ba 12 à 13 ans. 13 ans. Oui, 13 ans. Ah, donc côté pe na mouvement na loyenge wana mbuta yo za na âge bibi. L'an 2000. Ah, l'an 2000. Yo za na âge na indépendance. L'indépendance.
Bon, tant moi na botami na 46, ça là moins 60 combien? Donc 46 wana 14 ans. Oui, wana na oti ko silisa 6e primaire na ngai. Voilà. Na quartier 2. Donc nous sorti ezoleka ozo comprendre. Nous comprendre nazo la indépendance parce que biso to sala défilé wana. Biso to sukisi penza biso bato sukisi nde Flama. Flama atangisi nde biso bimisi biso na simande akei pour te dire que justement mon premier certificat d'études primaires en 1960. C'était le 28 6 mois 1960. Ok. Papa Kitoko, indépendance ekutaki ozake wapi? Na njili awa? Onaki na njili penzako, naki na 10 ans. Allez wana. Tango ba papa nso bazo sepela abako kolia dia tutu. Ba père na biso bazo sepela. Ba muta tulanda. Donc moni ba père na biso baki maonga manipuler. Mais ba mouvement nyonso ba marche, ba meeting, makambo nyonso soto landi yango bien elekaki côté ya ba Kasavubu, côté ya ba Kalamu bino na njila bino bokoko ko passa onde. Ezalaki mobimba po tango nini indépendance bandaki match ya Vaticano na Vita. Tango ba beti match kufi nani na pola ki bimisi bitumba mbala moko soulèvement ma indépendance pe côté. Comment indépendance wana ba sel ba manifestation de côté. Bandaki entre match ya Vita na Vaticano. Mais kuna pe batanjili bazalaki? Oui, batanjili bazalaki parce que biso keno tala match wana ko le rana biso ke na stade olati uniforme na yo ko to fele. Alors tolongwa donc olati uniforme moi na classe okoko tano pe stade. Stade au fele. Bono ta bleu blanc le roi lelo tonde. Là ko la ta blanc biso bato catholique. Ah OK. Na bené à rouge. Jour un match en pe zalaki finale ya Vaticano V club. Alors, je veux que Papola a 2 buts à 1 parce que contre Mikado. Contre Mikado. Tout d'abord, je veux que Patim but. Mikado a égalisé. Mikado a bâti à la dernière minute. Alors, Tobimaka na boba biso avec bien déjà Moutou et ses bébés. Mais entre-temps, ce jour-là, le 3 janvier, le 3 janvier. OK. Le 3 janvier, na tango wana sikoyo meeting elingako salama na IMCA. En face, il y a président Feu Kassavou. OK. Kassavou Ka Joseph. Il y a beau la meeting, mais c'est administrateur. Il y a Flama. A boya ki meeting wane salama. Tango wa bengisi Kassavou ba bino meeting no mo salama lisusu ezate. Alors, au sala ngo jour mususu. Na date ultérieure, Mbappé sa mukoloté. Alors entre-temps, ba père bazalaki déjà na imika na libanda na ya porte ya Kasavu bwana bakoti na kati ya lopango ya imika na kati ya terrain ya imika père ake ba Kasavu bake ko yebisa ba père que non administrateur a yebisinga bino meeting o moesalama ezate to sala ngombala mususu. Alors siko batuni mais tina meeting yango nini non tonga to sola lisolo ya dipanda total sabino muka baboyi bozonga na bino bokenda lo batata na biso yango na tina batombokaki babi non lelo ka il faut dipanda alors ekobima bango bebimi bato bapalangani kuna pe match esili voilà tango baza koyaka na direction stade wana bima tina victoire. OK. Esika nde makambo ya okutake nini o dipanda bamindele baboyi tozwa dipanda alors ekomi tracasserie na kanda défaite à Vita isangana et puis faut tia bango moko po bango banda ko beta munduki na mutu mwindu alors batu mwindu batomboki. OK. Batomboki ba policier kako ya biso kako ya ba congolais wana balata baba na makolongulu babite to senga dipanda po na bango. Alors ko beta biso pe ko beta mabanga ko tumba ba voiture so to moni kama mundele ko biso bato anjili to yaka makolo yango ce qu'on a ngana yoka bino boyaki nde nini to yaki makolo le to uti banda stade wana histoire du roi Baudouin pour stade wana na kombo ya roi Baudouin to ya makolo ti na njili to be akuna na kisasa kuna ebebi mais est-ce que bino na njili bo bebi sakate to bebisa ipopo koma okasa ma njili ndele moko za ko to benge mabolongo
aza beta masasi beta boma ba noir ebele na mpoka sama njili ko nanga mundele azalaki surveillant ya mai ya njili ou bien neni bataki na ndako to amoni kone yindi ale abete to bamba excusez mpaka a expliquer building moko ezali kaka na niveau ya mai ya njili wana ezalaki na ngambu nini nazolingana ngambu ya régie des eaux to ngambu ya régie des eaux ndako wana ti lelo ezali ndako yango ti lelo moko wana ezali na fasi nango sikoyo mpo mundu azalaki mundele ya boulangerie ezalaki wana boulangerie kaka mpe na ngambu kaka wana donc soki awuti nde na boulangerie akoti na ndako na ye soki awuti na ndako na ye ake na boulangerie po azalaki na mandoki bango nde bato bandaki kobeta kotire mais mpo na biso na njili awa normalement mouvement eyaki makasi le 4 yango mpe mouvement wana esalaki makasi insurrection wana esalami banda le 3 ti le 4 de ça lokola 2 jours ti le 5 donc bakufa nde bato bakufa oui bato bakufa mingi nde le 4 mpo kobuka bamagasin ya bato lokola na fokombele wana oyo ekomi kimbangu yango mpenza moto ezalaki cible mpenza ya bato mpo bamindele bazalaki na bamagasin na bango mingi na ville na gombe kuna mais oyo ezalaki ya baportugais yango wana mpenza nde ekufaki mpenza na kimbangu wana toyabi yango fokombele face à face na kansito yango wana esika bato mpenza bakufaki mingi mpo odi basaki oke nango lisusu setan na nsima sikoyo papa kitoko bino bolobi ke njili ezali dernière commune oyo belge aorganizaki adistribuaki na baouvrier baautochtone mais comment se fait-il que desordre wana eya même na esika oyo ezalaki ke mboka ebotami sika bon mouvement oyo ya indépendance eyaki général po bon baparti politique wana wa babako baparti ya bapesa oyo ya lumumba wana so MLC bamembre nango mpe na njili bazali yango bakendaki koparticipe na mitingi wana ezalaki kuna na imika bon ndenge esamai ke ndenge frère auto oloba mama ya mati wana alipesaki bapopulation colère mpo bamanifeste wana ape na njili mpe eyaki tata moko azozala kate 5 nde babi mundele wana oyo azozala na de bonhomme wana azwi fusil de chasse na ye ake kuna zamba wana lewa kote kuna nyonso zamba ake abatami mpaka na boma mundele wana oke mundele azali kula amoni tata mo ye wana alongole aboma yeko baba ndefu aza na 5 kuna na quartier 5 mundele aboma yazwi mundele yazwi mamuna ya fusil wana ya chasse oyo bango ya pa alokende na samba akoloma mundele wana amundele azalaki na likolo etasi amoni abiane kamata papa wana donc bakoza mpe commune mpe njili bakosala peta biste mo bayebaki bato bayaluka independance ye kaka na mundele wana abomaki biso ebele abomaki biso ebele yango apere wana ayelaki evima ndenge wana nde biso tobenge mabolongo mindelo mabolongo na mabolongo mpo nani ndenge zaboma soka eyaki pillage mundele ayaki na boulangerie na ye totala mpe mundele azovivre na milieu ya banoir sikoyo aire wana njili ezali na combien de quartier na njili ya baquartier ezali combien 7 quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fin ezalaki kaka na répartition ndenge eza lelo boye ndenge yango ezali kaka boye ndenge ezali kaka be boye 7 quartiers oyo batu babakisi sikoyo bino bozotanga wana ba 11 banini ya banexe ya baquartier te bon sikoyo ide nini eyelaka belge acréer commune ya njili parce que na préparation ya émission na biso boyebisa biso ke njili ezalaki kofaire partie ya province ya Congo central ezalaki na Kasangulu ndenge nini mundela longolaki yango na Kasangulu akoti yango na village Chassa lero wana Congo central ezalaki te toaki na 6 province Léopoldville neti lelo Congo central ezalaki na Léopoldville na bandundu oyo nyonso eyaki nango na Léopoldville yango wana sikoyo ta mundela atiango na territoire mususu voilà ba zone kaka administrative voilà alors sikoyo yango yaki côté ya Kasangu
même kutu nano bakimwenza oyo nyonso tu yaki kodépendre kaka na kasangulu wana. Alors sikoyo ntango baye komisa yango sikoyo awa na bacommune oyo ezalaki na Léopoldville awa voilà bakitambo kisasa barumbu baye koanexe sikoyo njili mais njili yaki bien urbanisé loti yo moko omonaka njili nde basala yango na plan moko na Belgique mpo biso bababa na biso eza te nde bababa na biso eza te nde olongwe molai bababa na biso eza te lokola kabalo bababa ekende tout droit te biso eza ndenge wana te biso chaque babala eza lokola cercle bakabulako donc sur place na kati terrain kati batie terrain mpona bana babetaka bale basakanaka wana babetaka banzango oreke baye na baba monene bobo neti balabala oyo ngana ezaki na terrain nango na kati bulomba mpe ezaki na terrain nango na kati kifuma mpe ayaki na terrain na kati kimwinza mpe sokote barinso terrain na bango chaque ireki na baterrain nango na kati mosoko biso tosakana tozobeta babale so neti moni sanza ndenge eza kongenga na butu tobeta bale ya papier ya pembe na kati ya terrain tosakana tosala balipa te batie ya tata na mama na butu wana donc zela nanu mpaka donc njili ezalaki na forme mususu ya aménagement ya territoire par rapport à la commune mususu. Voilà. Omoni bato kina bababa ya minene lokwa toza nango oyo. Ba artère ya minene oyo kaboli quartier 1 na quartier 2. Oye quartier 3 na quartier 2. Oye quartier 3 na commune mususu ba forme oyo ezate. Plan basalelaki yango esalamaki na Belgique. Pas ici à Belgique. Il y a vu le to bakina balamuka bakina osala la réunion na bango. OK. Nageval, voilà. Ah, OK. Nageval. Ah, esika batu ya lamuka bakena ko la réunion na Genval plan wana. Ah, soko vi Genval ozuna awa plan o yango moko. O basala njili. Donc tu as pris l'aise, beaucoup de gens qui étaient maman, bayana, biso baliki, biso to. Tata maman na Genval les a. Ça c'est le bela. Pour na ko sakana po bana le ba sakande to zo sakana te. Ba tikile biso ba terrain vide. Espace vide. Au monde pour sakana un petit peu 22h 23h mutamutake kota makanisa mabepe ezate. Ba mabe ba benga myoto bike bana bazo sakana. Yango mona pe na njila bimsaka bazo rebele. Poto ina ba terrain belé. Mona njila abimisa bazo rebele poto na batere belé to na batere belé bazo rebele basala succès baza sa city siko babima na njili mais siko administration parce que tozo évoluer administration commune ezalaka wapi avant indépendance on a ndenge boloba que belge a organisé qui donc tozali kana problème ya domination mais organisation ezalaki parfaite commune ezalaki wapi commune ya tango na biso tango na biso bureau ya liboso tolaki nango na quartier 2 oui na sima eye quartier 7 mais bandaka na quartier 2 ebandi na quartier 2 parce que biso tokouta Kinshasa mpona bakosala lupango tokozwa bus ekokokisa biso directement ti na quartier 2 tokozwa pipinis na ntango wana oyebi pipinis soki oyebi ke akompagna bagrec bango bato babanda mpena mosala transport public awa avant tesele ya oyebi tesele ah bon OTCZ po wana bakoba yango transport en commun de Léopoldville. OK bon donc toloba na quartier 2 ma espace wana mangobo ezali lokola Sainte-Thérèse ya liboso ya liboso pena liboso centre ya njili nde ezalaki wana voilà centre ya liboso ya njili nde wana po makambo to yakana administration ezalaki wana tribunal ezalaki kabele wana boloko mpe ezalaki kaka bele wana ampaille ezalaki te ko en construction matériaux durables te ampaille oui mais pai wana ezalaki travailler ou bien ezalaki ya ndeni époque banyama tozozonga na nsima kaka awa na nsima ekola banyama awa zamba oyo nitu zamba oyo toyaki zamba
na bolomba na nsima na basimitiere bateke ya babumbu ezali kuna ekole moko na bana mamelo tobengango bana mamelo ezalaki bazamba militaire baosala bekoli wana bamakako bazokima banyama bamama na biso bazasala babilanga wana ka na nsima na biso ezalaki bazamba minene vimako ntango njila ebandi sika omonaka kote oyo moto adui mwa moyen na ye etongi ndango na manzanza ndi moyen atongi ndango na manzanza. Mais sikoyo bobandaki kokohabite ndenge nini bobandaki kovanda ndenge nini bato kote oyo banyama kote mosusu parce que ondire banda obenga njili mboka bamakako sikoyo na lere wana omonde bakabola mona bababa ya minene oyo lere flama azokabola atrace apesi bandako awa tiki zamba sikoyo na katikati oyo ezali bazamba banzete okuti moke sikoyo banguma banyoka moni neti kuna soko otali esuki babenga lelo quartier 10 mais biso à l'époque ça qui mbantseke baza ko benga o kimbantseke donc so lingo kende kuna ba kena ke kimbantseke bongo papa na yo obe mama no patika yo kende kuna akolinga te pour ça ça qui zamba donc so mutu abia ke kimbantseka awa zo mo ite ake kokufa donc ba zamba donc ba benga o kimbantseke donc kimbantseke za lokola mboka ya baumbu mboka baumbu ko pona lero na kimbantseke zali yango yo ba pesa aéroport de Njili poso osukika awa na kifuma awa ti kuna zamba na zamba ntango bazosala aéroport wana sote osala yango jesco biso tobenga yango jesco kuna donc basala na prince yaki na libulu yango mona bapesa yango babelgi bapesa yango aéroport de Njili bon mboka ya suka eyaki Njili oyo masina oyo kingasani eyaki te zamba mpo mingi balobaka ndeni aéroport de Njili bamasina oyo ye nango lelo kimbantseke wana bakaboli apres kutu ya kala po kimbantseke kuna pa ya ngandu ya kala village commune non eyaki village kuna pa bato sabila kuna biso na baumbu bitumba leri nyonso mais sikoyo nde bolobaki ke plan ya Njili so otali yango eza mpe plan oyo bakalke na Jeval mais condition ezalaki nini mpo oyo ya kofana na Njili mpaka yo expliqué bon lokola biso condition ezalaki mpo tata alemi kofutela baye na la cité bafuti 100 francs bapesi bango jeton bapesi bango na mokolo bokokende Njili mpo bokende otala epa bazokabola jeton bandozwanga ka na la cité. La cité wapi expliquer parce que bato ebe baza bana mike surtout baza bango bayebi te la cité ozali kaka na stade omoni te batya ka wana eza Kinshasa biso tu tozali wana ka wana ndenge omona donc na stade des martyrs ndako oyo ezalaka wana ya kala wana donc yango moto ebandaki kozala administration nyonso ya Léopoldville eza wana population mokanda nyonso olingi ozwa wana kaka be wana okozwaka be wana epa mosusu te donc okanga mpe photo wana kaka wana kaka bakoko tokanga bafoto kaka wana la cité wana donc soki outi mboka oye olingi ya kovanda oyo ya kosala na Kinshasa fozwaka mokanda fozwa mokanda kuna à partir ya mboka ozwi deja mokanda no kuna batindi oke oye Kinshasa okomi oleki na population noire babe yango population noire la cité sikoyo bango ntongo bakoyamba yo bongo bango bakopesa yo ndako ou bien bango moto basali oyo okomi epai ya bato bato no bazali bandeko no bazali ovanda mpa na bango te ndenge bayaka bayaka te moto moko bandofutela ndako ya mibale aye ya misato aye moto na moto oyo azwi makasi ake koluka eso aye ndako te ndenge bakongo baki koyela donc yango wana sikoyo administration emoni ke bato bakomi kokoma ebele na ville ya Kinshasa sikoyo bato oyo bazofutela bato oyo baza ebele na bandako topesa bango territoire ya sika na commune ya Njili bekoforme Njili mais condition eza ke il faut zana bana aozala bana parce que baba yango ça déjà limité pour Flamand azalaki asali quartier boye industriel asali quartier résidentiel donc l'air akaboli sikoyo baki na besoin main d'œuvre alors bato fo bauta epai bo ape bazosala sikoyo aéroport de Longwe na Sabena batindi yango kuna na suka kuna na suka mboka na Sabena ezalaki place nini Sabena ndolo te
Ah, ok. Ah, aéroport ezalaki na Ndolo Sabena. Ah, merci. Non, non, nabungi muke. C'est-à-dire que on sent que mboka efungwama. Allez ba kimisi lisusu aéroport. Aéroport ba pusi yango. Eza lokola biso kaka babengaka aéroport international de Njili. Mais surtout total ngo biologiquement parlant ba eza na Njili. C'est ça eza na ba ni mususu. Mais lokola ni nona lokola eza na Njili ka mboka suka eza kaka aéroport wana. Ba mama na biso ba sa babilanga côté wana kati deuxième pont. To na deux mai moko premier pont na deuxième pont. So deuxième pont moni aéroport kuna. Ali ba mai antu enge tikuna suka kuna yango batia aéroport international de Njili. Donc ezaka lokola lelo batu bakomi na Bibwa, batu bakomi na Kinkole, batu bakomi na donc mboka ekomi envahi ay ba monika aéroport awa susu te ba pusi na Menkao. Voilà. Bon, différence ezalaki po tant mundele son a créé ba cité wana. Expansion wana azako teni pe compte ya ba industrie. Ce n'est pas au Kabulaka yo nanango yo chef coutumier au Kabula mabele. OK. Ozana fimbu. Oui. Ba moni des akuna bato ya kitambo lingwala ba osa na Tex Africa. Ba yo sa siko bendition bandana première ti na 18e rue. Kaka pillage basali ya 98 ans. Ba mi sale zaki. Bato bazo na tongo okoza musala kuna. Ololo on engage partout ma base on engage. Est-ce que bino on engage la Alpha bazo utamboka ba ye bon tango ye awa faut saper ba okoza mukanda kuna na cité. Asiko okoza musala. Allez okoza musala on a première bazo former ba maçon ba former ba charpentier mundial azo organiser biloko no sotu wana. Ayango monaki aéroport de Njili bako tonga kuna. Et puis batu basali mingi na aéroport de Njili banjilwa. Toaki na bisi moko boye 26 TCL. Aéroport de Njili 26. Soki ba avion lekia, ba avion lele leka soute ma pata tika nonka bon. Mais les Rwanda à l'Italia, Panam, Lufthansa, TAG, Sabena, la société d'aviation, et à 20. So, au Vandino, il y a un bakoulou na bazakité. Faut au Vandi bomona Panam eleki. Aucun ba on a Sainte-Thérèse, aux 8 bis aucun aéroport. Voilà. On a Banga, aux Zimbongo, à l'Italie, donc au Sangi Mbongo. C'est que volonté na yo. Volonté goûter na ko banini quoi so modi. Ndeni yo nzoko nzo mbongo te. Mais siko na to songla no likamba fimbo. Bino boloba ke Belge ata mutu akufi soka sana nyonga mpaku anda obeta mafimbo. Siko yo est-ce que likambo fimbo wana ekoza pe ngambo pa na bino te? Papa izela na papa makesa lo ba on kama fimbo wana ko zanga mapa c'est pour nini miyoso biso tongo to honnête moni tinga age nga komi na ngona komi na 75 ans na na kota na kachote pour na makamuna nga na droiture na ngai soko yo soko keno de fozo fimbo soko yo okufi ofuti mpaku te ezaki obligatoire faut futa mpaku donc ezaki obligatoire faut futa mpaku quand pas qu'on a basala nzela babongisa nzela basala ba pont basala makambo ebele na mboka wana na mboka bizo ngo futa mpaku te yango wana j'ai pouvoir. Menga likambo na ngai ezali tango bolobi ke fimbu mutu afuti mpaku tata akufi ba kobeteka fimbu na cercueil. Bon, likamba fimbu wana moni colonisation ba mona miso kwa ba barbare. Faut ba coloniser biso ba sere poto ko mapenza ba civiliser. Ba mona so ba pesio liberté ozo sala mote. Ba minde ba psychologie na biso. Oui. Yango baza ko beta po même Belgique wana. Baza on a ba minerais tout ba vivre kaka na bempo wana. Yango pe banga ba ko sape pratique wana a pa na biso. Donc faut fouta même aux chômeurs au fouta so tata na salaka. Grand frère na salaka. Quand on peut so ba faut fêter net ka lelo lokola au fouta impôt taxe il y a 10 il y a 10 000 francs. So za chômeur au fouta 10 000 francs. Lelo di balobi bon impôt yo chômeur au fouta 10 000 francs. Donc 10 000 francs belé to ko tsata 2 000 francs.
valeur mbongo na bisawa bateka 10 voilà ba montant ndenge wana ofuta ngo siko mbongo wana ne leta osala misala police biso na nzili awa monsieur Tolbert wana premier bourgmestre ya Mundele wana tika pe à son âme asala musala awa donc omona binake administrateur asa na volonté ya kobongisa mboka administrateur ya Mundele azoya tina babalabala awa pa ba père na biso ba chef de riz azosoa na bango toaki na camp police na 7 wana na quartier 7 côté nini côté comme auditorat militaire wana auditorat militaire wana sikate na sima école ya pomme voilà Haïti omoni pas comme auditorat wana ezalaki nde bâtiment ya TP ya police yali mais département pe ya TP ça ba service ba service ya commune ya hygiène hygiène coûte umelaki ti n'époque voilà on a carte hygiène pour voyager mais lelo e comme bandaku quand police ebunga e comme mais comme bandaku monsieur Tolbert wana monsieur Tolbert wana akeko na manzili lelo ya manzili wana akepa ba chef coutumier wana asombi mabele wana mikanda nango ezali asombi mabele po ekoma zone maraîchère balari bauta na Congo Brazza bo bango bayiba kosala ndunda bapesi bango balupangu na quartier 6 na quartier 6 baveni briquetier omoni organisation Mundele baveni briquetier na 6 wana na 6 bapesi bango balupangu wana baveni maraîcher bango nde balari bauti Congo Brazza bazongaki ale tiomba benganaki balari na 64 bazongaki mais sinon te quartier 6 balari bango bazala ti lelo bango bazala plein ya Mundele mais sikoyo zone maraîchère banda na Secomaf nzela moko ezalaki wana molai bakokotier tosala baétude osisa bakaye otanga étude pa lelo bana batanga na bango mais lelo biso tozotanga na bakaye bahistoire wana tozotanga mama bapesa so bapaipai bavoka bakoka bazomona bino bozotanga wana mpona komotive bino baokabela bino bamapela tolia bapaipai tozolia nzela moko molai ekenda bakamion ya aliment esoya kotika bafimie wana nzela wana eleka donc bato oyo banda kosala bilanga wana fimie oyo banda kosala bilanga braliment moto akopesa bango aliment esoya kotika wana nzela yango ekendaki boti ebimi awa na quartier 8 wana ebimi wana lelo nyonso to ekoma bandako nzela wana ebunga c'est normal biso tobotami lere ya époque coloniale na ndenge mpe toyozwa indépendance biso tozola mieux placement osala comparaison tomona mpenza soki kaka balumumba wana bakasabu bakinde bango lokola Mandela nde lelo toza boye te nde toza boye te tongozola misokana bino bolukaki ke bolongwa na domination tant bolongwe na domination mais boperdre pe organisation eloko yango wana donc on dirait lokola toi na capacité wana te ya organisation so batio wana tena kaka yo mozomona batio bourgmestre wana oteka ba place ya l'état batio wana oyiba mbongo donc on dirait ça biso batu programmé so ndeni so tozali kaka biso bana kini bien bito za programmé donc c'est comme si toko ba ordinateur moko ba préparer bino pour la destruction c'est ça il fallait encadrer biso encadrer biso toute la formation wana ngo mona ki tongo travailler bien et puis Tolbert wana a organiser sous sport Mundele wana mais est-ce que lelo ba bourgmestre bayaka parfois na ba bureau na bango kuna batambulaka te qu'est-ce qui se passe bayeba bango te bango koteka balupangu koteka babalabala tokoma na wana te mais siko eloko biso toyini koyeba vie masamba est-ce que espoir ezake tokozonga nde tozalaki oui vie masamba na aloba nakoloba boye po na nyonso batiaka liboso nzambe liboso
soki nzambe alobeli kambone salama ata mutu mokolingo contredire okoka te bon na espoir ya bonzambe ekoki kozonga puisi nazomona ndenge alira makambo ezokendela vraiment ça va de kozonga donc selon ma conception ya yo te ya ye te mais selon nga namona ke ata biso te ata bana biso bakovivre makambo ya kala ndenge ezalaka. Dimakese, est-ce que aux image wana neza elaki? Est-ce que ozo espérer que toko zonga na place to saki wana? Bon, organisation, domination te mais organisation. Surtout tie makambo sérieux organisation ko zonga nango. Mais biso to vivre on se pour biso ba age pour se mener ba koko na biso ba kokololo na biso na bana to. Bango ni ba ko vivre makambo bien mbo. Kongo na tongami Kongo na ba tongi Kongo te, Kongo ba ko tongango. On est vivre au bien à Congo. Biso pour la société leki. Mais bato ba yasi ma ba vivre Congo. Et à la longue makamunu so kala on est vivre nango e kozonga nango. Pour biso tango na biso 5000 ko zala wana na ko lokutango te. Pour ne bimto kwesa ngote. Ba mama so bateki, niti bateki biloko, ba dui les recoki a dui biloko ba finiki bash, ba kena bango na bandako. Le pe ba ye ba fongoli ba bash na bango, ba bilamba, ba bateki biloko na bango. Biso ko yo tikaka biloko wana. Merci beaucoup. Vieux l'an 2000. Yo benoza été maintenant battre l'an 2000 faut comment. Mais au comité au fraudé, ti 2023. Au yibi 23 ans. Sikoyo, est-ce que toko zonga na forme wana? Bon, pour la zonga na forme wana, ils ont un problème te. Il faut un recyclage. Okay. So basali recyclage. Wanande toko zonga na sika wana. Mais le problème c'est quoi? Le problème en est que biso ozomona ke biso bato toyebaki mibeko à l'état. OK. Toza ko mero survivre nanu. So tozo koma tilelo boye. Bon, eza lokola ndaki ça. Baye bazana sima na biso. Baye ba pété. Photos na limemia pona to comme sika bampaka na bakomi. Ozomona po biso pe tolandaki bapaka tolandi bapaka babikeba keba mwa tozaki mobulu nazaki mobulu lokola kasi nakobangisa nzoto po bana na baleki bakomi bato bano baza na nsima na biso biso tokosala solo moko te biso tokosala solo moko te bango nde basala bango recyclage ya makasi donc école ezonga normal classe bafuta bamoniteur malamu. Donc, problème est allé à quoi? Et ça, problème, yani. Donc, organisation comme tel, yo bino bozo lukake, to zonga, ndenge to bandaki. Espoir et zakate. Merci vraiment Tokomo kende na suka ya émission. Yango tolobaki ke yakoloba eza. Donc, faut continuer koloba. Je crois que Batu Oyo Bazana Biso, Awa Oyo Bazali, qui a assisté à l'émission Nabiso, attendez le Congo. Bazu vraiment, maillé les belés, Bazu connaissance et belés. Bazana devise Nabango, ils attendez. Mais je crois que va comprendre que Moussa les a facilité. Mais le rôle à Tolobi, attendez les bisons, c'est un espoir. Toko Zonga, peut-être Toko les Kapendenge, Zalaki Liboso. Donc, Toza Batu, Toza n'a pas défaut, mais Toza n'a pas qualité. Mais Toyebi que Congolais, Azali, peuple à promesse. Mpaka masamba lobaki yango to uti dia ko zonga na bokoko na biso to zui makasi ba koko ya ba prophète ya batu nyonso to telemi sikoyo sima bakonzi to zongisa mboka na biso ko leka ndenge mundele atika ki biso po to bongisa ba erreur o ezaki liboso lelo to zo kende liboso ya koloba eza ebele o ezali première numéro to sali émission na biso. Je crois que mbala sima bokozala ebele pona Rolanda biso po boyeba makambo nini o biso toroya nango pona kolobela. Tozo pesa mbote na bandeko nyonso o bazali na États-Unis lokola petite sœur na biso Gisèle Bougitou oyo azolanda biso mbote na yo ebele mbote ebele na Olga Boudimbu mbote ebele na Peris Nyongolo na toujours na kati ya États-Unis président
vice-président plutôt ya banseigne sur Mwambila, banseigne sur Mwambila to profiter to pesi bino mbote, to pesi pe mbote na bande kokote kuna France Yagi Lusakumunu petit frère propre, to pesi mbote na Adèle Leya to Sevo, to pesi mbote na Evelyne Tamaku petite sœur propre, to pesi na Angola na mwana mwasi kitoko Eliezer Makiese, to pesi mbote na Maniski Bangudi, un grand artiste o azali espoir ya Congo na kati ya mboka ya Angola pe na Kinshasa awa tobosani te notre ami personnel Coco Congolo oyo azali CD na INPP. Tokomi na suka ya émission na biso na ebité so bozana ba mbote bozana maloba suka oyo bolingo koloba tso maloba pona kosilisa émission na biso. Mbangu penza. Mbangu mingi topesi kaka merci na ndenge ba ko surprendre biso lelo mais sinon nde to ko sala makambo ka bien na mikolo za ko ya mais topesi mbote na bino bato boza libanda soki boko sunga émission yo bo sunga parce que biso pe mutema na biso komaka be ya libanda et aso na Kinshasa te ala sa to tia so mingi te c'est aussi biso nyos ala sa biso c'est aussi bo bino bo tala ka biso kana biline bo mona biso bongo na sima bo tala oyo ko yamba la sima soki baluki biso tokoya na mikanda mususu po tolakisa bino ndenge yango ezali. Merci. Bon, pour le moment, on va défier ça et belé. Pour mboka binde zo, pour biso bana Léopoldville. Pour mboka zonga ndenge ezaki wa taba mesi na biso. Mesi na biso école primaire avec na voiture. Tala na organisation. Est-ce que lelo pendant mesi à école primaire à na voiture. Ba otolenda kwa faute d'avance. Ba papa oyo ba bon ça ba prince tellement ba prince mabulu ba benga nini zero trou mais ba papa ba osa na TP zaki na première riwana TP pas travaux publics ya ville de Kinshasa asa cantonné mais ala ndako faux d'avance faux d'avance ba tongole ndako crédit mais asa cantonnier lelo kosama donc na ndimité et puis ba dirigeant tozamba ba utamboka aye awa nga réunion atonga ndako sonde nini utamboka. Merci papa kitoko tozo comprendre que ezakana pena azana souci ya mboka lobi na ngoye moko mwana Leo donc pesa pena souci papa manga vraiment omoni mbala simande to lobela njili pour moni to lobili njili lao to lobili bino premier bourgmestre njilité na wa ko na oza sisuko na place ma comme belanji to lobeli yango te pona temps ezate mais mbala sima to lobela bino njile banda ndenge nini e comment ndenge ni premier ndako njile zalaki wapi premier kwenza njile zalaki wapi nini ya njile zalaki wapi to lobela mbala sima mais to pesi bino ka mbote bino bo landa émission oyo na pesi mbote pa ya mutunanga munene Pablo Hilo. Voilà. Yena mafero a tika bango pambola bango. Merci beaucoup bazolanda yo. Vraiment merci pour nous passer un micro. Na sepeli une émission oyo tolobela émission kitoko pour tolobela makambo ya mboka esika batu basuka ki ezo bakisa mwa mayele. En tout cas merci mais là on a 5 ans soutenance à makasi puisque mutako banda eloko mais ceux qui financent ezate. Voilà. Il y a rien qui va. Yango na ba o bazo ko mona obe ba ko mona yango ba iba nini ko sala ye moko comment dirais-je patron ya chaîne akoyeba opesa bino numéro presque à la longue yango na suki wana pour une émission à la prochaine to développement na pesi mbote na mwasi na ngala linga mingi mama Yvette Masamba na ba na ngai nyonso famille Masamba komanda suka tina 19e na pesa ngombote ponga bana 19 na banda ko bota avant na kima même mboka. Merci vieux Masamba abwaki kaka eloko na ye wana ke flama abengana ye po asentaki azo regretter ba garçon lelo atie zemi batiki libre azalès alors que yé n'est pas colonial tant asentaki ataki zemi ba bengana na Kinshasa azo mboka refoulé. Bon, merci beaucoup en tout cas. Tokutani mbalasima. Ciao, ciao. Topesi mbote sika bozali. Prochainement, bolanda biso na yakoloba eza. Tokoloba makambo ebele. Botika malamu. Ciao, 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 ciao.